Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino ba émission na bino obomesana mokolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokopesa bino basango pe kotalisa bino ndenge nini ba Congolais bazali kokontinue na kosala ba aventure na makambo oyo ya mboka na biso RDC. Après sima bazali koya kolakisa bato bandoki esika mosusu alors que les mêmes bato wana bazali kolakisa bato botala bandoki oyo balingi mboka na biso te nzoka nde bango moko bazali babomi ya Congo. Bandeko babolingo lelo biso tokotelemela pe tokolobela makasi likambo oyo etali nationalité ya président Joseph Kabila pe tokotalisa na bato esika nini bosolo ezali. Bandeko babolingo tolobaki ete toyi komona tango bato mosusu basalaki balikita na bango na kati na molili, tango bayokanaki ndenge nini bakoki kokreye ba scénario mpona koya kobimisa ete Joseph Kabila azali mopaya. balobaki bagangaki pe basalaki ba montage ya ba photo balakisaki ba makambo ndenge na ndenge. Mais na tango wana président Joseph Kabila alakisaki ete azali sage pe avandaki kimia lokola bango ezalaki système de jeunes na bango bazalaki kolinga ete Joseph Kabila fungola monoko pote ya loba. Joseph Kabila monaki bango lokola ndeti ba chien bambua oyo ndenge balobaka ete les chiens à bois la caravane passe. Bandeko babolingo bakosa me lelo oyo bandeko kaka bango moko babandi kolemba sa meme moto ya koyebisa bango me bamakambo bango bobandaki koloba bolembi lisusu bandeko bango moko balembi pe bamosusu basali batubela babongwani. Bandeko babolingo tolobaki yango ete tellement baloba lelo oyo tolobi ete lokola balobaki ete président Joseph Kabila pourquoi azongisaka ye anote na kati na makambo etali nationalité na ye. Alors lelo nzambe asekwisi biso ba Congolais pona kolinga ko défendre sikoyo cause ya président de la République Joseph Kabila. Po ite toye komona trop c'est trop. Oyo ndenge kaka nzambe aloba ete ndeko soki bato bazali ko akize yo na mabe eke mabe wana bazali ko akize yo ezali kati na yo te, nzambe alobi vanda kimia ngai na kobundela yo pe na kolongisa yo. Bandeko ba makambo nyonso to basalaka ba montage pona kokosa na likambo etali nationalité ya président Joseph Kabila. Mais lelo oyo biso tolo
tolobi ete biso tokotelema sikoyo soki bango bazali kokontinue koloba biso tokobanda kotalisa esika lokuta na bango ezali. Président Joseph Kabila azali na tante ya koya kodiskute na bino po ete bato mosusu bazali komibenga bato ya mayele, me ntango ozali komona badeklaration na bango liboso ya bakamera ozali komona kaka bozoba. Bandeko, tango bato balobaka ete ngai mama Rosaline azali zoba, me nayenga komona ete na niveau moko boye naleki meme na bato bamibengaka te bato ya mayele. Bandeko, nakotalisa siko na bakongole esika nini ezolakisa ete bakongole ebele bazali komibenga ete bato ya mayele, me bazali na mayele moke. Tango mosusu penza soki balobi ete bazwa ba raisonnement na biso, tango mosusu ngai mama Rosalie bakobimisa ngai na esika oyo bazali koloba ete bato ya mayele. Pona nini bandeko? Bandeko babolingo likambo tokozongela ngo ata 1 million de fois. Soki ba congolais bazali kokosa kaka pona likambo oyo na biso ba journaliste ya Radio Zoomel 1000 tokozongela yango ata 1 million de fois. Bandeko, baiko projecte video moko oyo bache Papa Etienne Tshisekedi azali ko sala oyo asalaki interview na journaliste oyo États-Unis oyo babengi Monsieur Gary. Bazui ba image wana epi tala eloko nini ba congolais bakomi likolo bakomi ete Papa Etienne Tshisekedi a confirmé que Joseph Kabila azali mopaya to rwandais, mais na seki mingi pe na yoki mawa pona ba congolais. Mais na kotelisa bino sikoyo ba congolais bozali bato oyo bino bozali koloba n'importe quoi, bozali mayele moke oyo ndenge babengi ete chijengu. Mais na kolakisa bino sikoyo ngai mama Rosalie moto bobenga kazoba na kozongisa bino na nzela po ete elingi koloba te soki bozali na poto bozali komona neti bomikomi bato ya mayele. Elingi koloba te soki bozali koloba ba français milai nde elingi koloba bozali bato ya mayele te. Ezali na bato mosusu po komona azali koloba français bandeko vanda na ye okoyo mona penza ke oyo ndenge balobaka ete ide ya kododoka cerveau ya kododoka. Bandeko babolingo na kotalisa bino siko bato bozali koganga oyo boye na mwa video oyo boche bolobi ete nani Papa Etienne Tshisekedi a confirmé que Joseph Kabila azali mopaya, mais pona ndenge na koyebisa bino ezali nde kozanga koyeba Papa Etienne Tshisekedi a confirmé te, mais Papa Etienne Tshisekedi a dévié des questions wana. Bandeko na koyebisa bino tango nyonso tu bino bobengaka Papa Etienne Tshisekedi bolobi ete azali docteur, donc koloba ete moto ya mayele. Pe boyebi ete Papa Etienne Tshisekedi azali moto ayebi mibeko, ayebi pe mibeko ya mboka na biso malamu. Me na komema bino siko natalisa bino ete ngai mama ya zoba na yebi makambo mwa mingi oyo bino boyebi te bozali ya kolala. Pe na kolalisa bino na minute oyo po nazali koloba yango avec conviction po ete oyo ngai nazali koloba ezali nde nzela ya bomoi po ete toyebi bino bosalaka makelele lokola bachaku, me na suka na yango boyaka kosala batubela moko oyo ete mokili ekamwaka bino. Bandeko babolingo, Papa Etienne Tshisekedi azali moto ya mibeko, azali docteur oyo bozali kobenga docteur moto ya mibeko, ayebi ba loi. Ndeko na kolakisa bino sikoyo système de génie ni Papa Etienne Tshisekedi asalaki na motuna batunaki po na kolakisa bino ete na bato oyo bazali ya mayele ba comprendre ete Papa Etienne Tshisekedi c'est un hypocrite. Alingi nde ko dribbler ba congolais, mais tolobaki ete moment oyo ezali lisusu moment ya 32 ans et comme moment ete peuple congolais ase ya lamuki to bimi déjà na nzungu oyo bobandaka ko bomba biso ko finika biso pe ko lamba biso. Bandeko, mwana mobali oyo atuni Papa Etienne Tshisekedi malamu alobi ete tozali koyokana oyo etali nationalité ya président Joseph Kabila. Bato mingi bazali koloba ete nationalité na ezali douteuse. Pe
ngai bato mingi bazali kondima yango teke azali congolais. Mais sikoyo pona yo olobi nini bandeko? Papa Etienne Tshisekedi malin qu'il est, ayebi déjà batuni ye motuna. Mais pona ko gagner temps aluka na minute wana eloko nini akoki ko luka comme raison, atuni lisusu journaliste. Nationalité du Tezianani. Ya président Joseph Kabila, mais ayebaki ke batuni ye motuna ya Joseph Kabila. Wana nyonso ezali pona ko gagner temps. Ndeko ngai mama Rosalie naza psychologue. Nayebi ndenge nini nakoki ko étudier makanisi ya moto. Ta wana oyo yatuni ye question. Ezali temps oyo ke ezali ko sala ba minute oyo ke Papa Etienne Tshisekedi ezali ko linga ko zwa peta na ye po luka déjà eloko nini ya koloba oyo yakoki kokosa na kati na likambo wana. Tango atuni nationalité ya nani? Ya président Joseph Kabila, journaliste alobi hier. Alobi boy. Mais pendant likambo ya nationalité wana bato mosusu balobaka ete azali Rwandais, azali mopaya. Ezali pe na bato mosusu oyo bazali koloba ete azali mwana ya mboka. Alors pona ngai nazali pe komona ete nazali na badoute na nationalité na ye. Bandeko, tout d'abord nakoya na eyano ya Papa Etienne Tshisekedi nakoya bozala calme, nakoya kotalisa bino esika nini Papa Etienne Tshisekedi asopi boule sans ke ayeba. Nazongi na nusiko mwa sima. Bandeko, oyebi na droit tango bazali koloba ete Papa Etienne Tshisekedi azali docteur en droit. Oyebi na droit soki tango mosusu ndeko ozali liboso ya tribunal bofungola matoi bolanda malamu po ete lisolo ya lelo oyo tozali koloba ezali likambo moko il faut peuple congolais afungola matoi alanda biso malamu, alanda bazoba malamu tango mosusu bazoba bakozongisa bino na nzela pe bakolakisa bino nzela. Bandeko, oyebi na mibeko tango bakangi yo na tribunal soki juge a posé yo question, a posé par exemple alobi ete pona nini oyibaki lipa na wenze, bafundi yo balobi ete oyibaki lipa na wenze, pona nini oyibaki lipa na wenze? Est-ce que moto batuni question balobi ete pona nini oyibaki lipa na wenze, akoloba na juge ke non moni ete ngai pe ndenge ezali wana na bandaki koyoka ke batu bayibaka mingi na wenze, lokola bato bayibaka mingi na wenze yango no moni ete ngai pe nayaki kaka pona sala leti na meka pe na moni ete koyiba ezali ya solo danger. Bandeko babolingo, Papa Etienne Tshisekedi ba poser question au lieu à répondre na question batunaki ya koloba Joseph Kabila azali mopaya ou bien azali mopaya te, mais tala ndenga dévier question pona koloba ete alingaki pe kosakana na psychologie ya journaliste wana na ba peuple congolais po yebi ete bandeko omoni Papa Etienne Tshisekedi ayebaki pourquoi aboyaki ko répondre par oui ou non. Boyebi tina na kozongisa bino siko sima na betela bino lisese moko eloko o Papa Etienne Tshisekedi aloba asali lisese wana ezali lisese ya nani? Ya Yesu. Bandeko, tangu Yesu akendeki na temple amoni ndenge bazali kopesa mabonza ekomi siko na tu ya mama moko ye kopesa ba mbongo ya mabende me mibale ya mabende ya mibale. Après bato mosusu balobi mbongo yango apesi moke boye mbala moko Jésus atomboli mongongo alobi ete mama oyo ndenge apesi ya mingi boye boye apesi ba raison. Mbala moko tango bandi ko prêcher banganga nzambe baye batuni Jésus bandeko bofungola matoi toko komisa bino sikani ni Papa Etienne Tshisekedi aza koyeba teke nzambe asa apesi bato mayele tozali lisusu na molili te. Banganga nzambe ana batuni Yesu ozali kosala boye pona nini? Nani atindi yo? Wana batuni Jésus. Jésus bazongisi ngai pe na kotuna bino Jean-Baptiste azwaki autorisation ya kobatisa bato epai ya Nzambe
to epai ya bato. Yoka siko banganga nzambe balobi nini? Bakei na pembeni babenda ni balobi. Soki to lobi ya nzambe akoloba na biso pourquoi boyokaki ete bofungula matoi. Alobi malamu. Soki to lobi ya nzambe akoloba na biso pourquoi toyokaki ete. Mosusu alobi kasi soki to lobi ya bato mboka mobimba bakoboma biso. Bolanda malamu balobi soki to lobi ya bato mboka mobimba bakoboma biso. Bandeko ezali lokola likambo ya Joseph Kabila tellement bato basi babimisa Joseph Kabila mopaya. Opposant moko te akoya lelo po bima liboso ya bilili po aloba ete bandeko nazali ko confirmer te Joseph Kabila azali congolais. Po ete soki alobi bongo bandeko bakombatant bakoki kosala ye mpe mabe mpe ezali lokola neti ya bomiliti ya bakombatant. Alors tozali kokende bandeko. Alors yesikoyo nani moto oyo to nani banganga nzambe oyo balobi kasi soki tolobi te ezali ya bato mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Jean-Baptiste azali mosali ya nzambe. Voilà. Omoni. Alors nakoyebisa bino boy. Boye bayango ete bamakambo oyo bapapa Etienne Tshisekedi bazali kosala bango bazali kokanisa ete bazali kosala yango mpo mboka ekende liboso me bamasonge ya boye nde ezali mpo mboka ekende ezonga na nsima. Bandeko ye azali moto ya mibeko ye ayebi na mibeko ezalaka soki bapose o question il faut ko répondre moto mbala moko. Eloko nini ezangaki ke papa Etienne Tshisekedi a répondre oui Joseph Kabila azali mopaya ou bien a répondre ete azali mwana ya mboka. Pona kolakisa ete ayebi vérité quelque part abandi nanu ke na bato balobaka. Mais est-ce que question batunaki yo ke bato ou bien batunaki yo bazalaki na besoin ya point de vue ya papa Tshisekedi bayeba soki Joseph Kabila azali mopaya ou bien azali mwana mboka. Ye alobi ke bato balobaka bamisusu balobaka ka azali mopaya bamisusu balobaka ete azali mwana ya mboka me pona ngai nazali na mwa badu. Bandeko ngai nakoyebisa bino boy bofungula matoi oyebi soki bakongole bozali bato ya mayele bokotuna papa Etienne Tshisekedi boy bolobi me papa Etienne Tshisekedi soki lelo komi koloba ete nationalité na ye yo pozalaka na mwa ba réserve po yebaka te soki azali nini ebongo ba papier okendeki kosigner na Sun City po ya koconfirmer que Joseph Kabila azali mopaya osigneki yango mpona nini? Point d'interrogation. Ya mibale bandeko boyebi papa Etienne Tshisekedi ndenga azali moto oyo tozali koloba yango bien tozali kozongela boyebi ndenga azali moto moko azalaka matata pe kote kovova azali somo soki abandi kovova na likambo ayebi ete ezali bongo te bandeko ata bafurmi na se ya mabele ifo bayoka bandeko babolingo. Papa Etienne Tshisekedi lelo azali koloba ete azali kokota doute na nationalité Joseph Kabila. Omoni kete kazali hypocrite parce que ndeko ayebi mibeko ya mboka na biso na mibeko ya mboka na biso elobi ete moto oyo azali nationalité congolaise te azali na droit ya koposer candidature te. Alors ye andimi kosala élection na Joseph Kabila pona nini? Est-ce que bazwi minduki batie? Est-ce que batelemeli po baloba na ete ndima po ete mbala ya liboso aboyaki me mbala ya ndimi pona nini? Pona kolakisa ete azali ko reconnaître que Joseph Kabila azali congolais po ete soki lelo alobi ete aloba na mokili ete nazali kondima nationalité Joseph Kabila te omoni te kabimi ngoto bobo naki titre naki docteur donc tokobotola yango. Bandeko tozali koyebisa bino soki alobi lelo ke non Joseph Kabila azali mopaya donc abimi ngoto bobo naki titre na ye ki docteur il faut tobotola yango biso ba peuple tobotola yango po tokoloba a mérité yango te pona nini pona kati ya mibeko ya Kongo elobi ete moto oyo azali mopaya
azali na droit ya kozala candidat na nini élection présidentielle te. Donc pona koloba ete lokola lelo Papa Etienne Tshisekedi azali ko ndima akende kosala élection yena Joseph Kabila c'est kayebi quelque part que Joseph Kabila azali mwana ya mboka. Mais lokola azali kosala batour na ye pona kozwa ba mabonza azali kolinga siko ko dribble bato bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo bandeko ngai mama Rosalie oyo nazalaka moto oyo ke tango ya ba deuxième république ba sérieux ba votaka Papa Etienne Tshisekedi na ba élection kuna na palais du peuple oyo ba votaka epo ete azala premier ministre bandeko biso nyonso tu tozalaka ba fanatique ya Papa Etienne Tshisekedi. Mais nazali koyebisa bino bazali ko manipuler biso trop na ba opposant congolais. Soki tozali kolanda kaka ba opposant congolais bandeko lelo ba bandi ko kanga bato mosusu wana collabo wana bote bato bazali ko boma Congo kaka bato oyo tozali ko pesa tozali ko linga ete bango nde bazala bakambi ya mboka bango nde bazala na bato oyo bako représenter mboka nzoka nde bango nde bazali ko boma biso surtout biso ba peuple bazali ko boma biso na makambo ya lokuta bandeko babolingo. Ngai mama Rosalie na koyebisa bino eloko moko. Papa Etienne Tshisekedi ayebi ndenge nini akoki ko manipuler peuple congolais. Babiloko nyonso zali kosala ezali manipulation bandeko. Botala kaka batuni e question na ngai moto balobi ete nazali zoba. Soki journaliste atuni nga lelo mama Rosalie bato bazali koloba ete nationalité Joseph Kabila ezali douteuse. Alors yo yebisa biso pona yo omoni ke Joseph Kabila nationalité na ye akoki kozala nani na koloba mbala moko ete Joseph Kabila azali congolais pe na pesi ba raison. Mais tala siko moto bazali kobenga docteur moto ya mayele batuni question na abandi nanu bon moni ke batu mosusu balobaka ete Joseph Kabila azali mopaya ba mosusu balobaka ete azali mwana mboka mais pona ngai moko mais alobisko ke pona ye azali nanu donc tokoko lobaka moya oyo tokoko utiliser bien azali sceptique pe azali na mwa badoute bandeko soka lobi bongo donc koloba ete donc Papa Etienne Tshisekedi azali hypocrite donc na ba mikando kende ko signer na Sun City oya ko reconnaître que Joseph Kabila azali congolais bango na ba Jean-Pierre Bemba omoni te que Joseph Kabila omoni te que Papa Etienne Tshisekedi alakisi biso siko bizaleli na ye balakisi biso siko ndenge nini bazali kotia peuple na pasi bandeko lelo oyo ba makambo oyo maya malamu gouvernement ya Joseph Kabila bazali kosala na oyo bazali kosala lelo mboka ezali kokende liboso bomoni teke bato balingi Congo te po bango bazali na besoin ke lelo gouvernement ya Joseph Kabila mwa problème moko ekwaya mboka ekota mobulu ale namba misala nyonso to ya kitoko lingaki avancer mboka liboso ekomi stationné omoni ke ba opposant na biso nde moto balingi mboka te bazali koya kokosa biso bazandi na besoin ya kolie biso bambongo ya koyela biso ba histoire ya lokuta me balingi mboka te parce que tant que moto ya mayele azali kolanda ba acte ya Papa Etienne Tshisekedi azali ko qualifier mbala moko ete Papa Etienne Tshisekedi azali ko kosa azali na vérité kati na ete vérité bazali na yango bayebi ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka wana tolobeli bango ndeko o matoki tabandeko soki eta bazui bato ya mayele bazui ba image o interview basali Papa Etienne Tshisekedi bakoloba ete Papa Etienne Tshisekedi c'est un hypocrite question o batuni yo question ezali ke o ezalaka neti ke ya ko répondre oui ou non okomi ko baluka na yango o batu balobaka wana tango aza koloba bongo aza ko étudier na motse motema eloko nini ya ko bimisa Papa Etienne Tshisekedi aza mayele ayebi malamu ete ndenge ezali wana soki asali erreur na babiyano na ye ba combattant bakoki ko se soulever bakoloba ete trahir bango ayebi bandeko na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete lelo ezali lisusu lobi te lobi nde boyaki bolobaki makambo pamba mpona kokosela président Joseph Kabila makambo mais tolobi yango ke lelo sikoyo ekomi ete oyo nyonso tokoya koloba ete Joseph Kabila aza mopaya biso tokotombola mongongo tokoloba ete makambo bozali koloba ezali lokuta mpe tokotalisa bosolo ndeko
oyo ezali susu ta ya deuxième république te mais tozali koconfirme yango a haute voix ngai mama ozali nazali koloba Joseph Kabila azali mwana ya mboka ba histoire na bino bozali koya nango ya lokuta mpona kodistraire bapeuple bobomi mboka pendant 32 ans bonyokoli bato lelo kaka papa Etienne Tshisekedi oyo basalaka bamakambo na bamobutu tala lelo alingi lisusu koya kozongisa kaka biso bapeuple na kati ya erreur wana ndeko yokanisi motuna batuna papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que zali motuna oyo il faut être abanda koloba ete bon na yokaka bato bazali koloba bani il fallait répondre par oui ou par non. Il fallait pas abanda koluka raison o bato balobaka ba mosusu balobaka mais nazali koloba ete bandeko soki lelo mboka na biso ezali kokufa ezali bato lokola ba papa Etienne Tshisekedi oyo bayebi ba makambo ya mabe bazali kosala balingi mboka kende liboso te ye depuis ailleurs boye bisabiso na bamisala nyonso tu ya kitoko oyo gouvernement ya Joseph Kabila ezali kosala na Congo akumisi yango po ete misala oyo bazali kosala na Congo ezali mpona bolamu ya mboka eske akumisi yango mais azali kokosa kaka bino na kuna na kuti boye bamakambo ya kala boye mais ezali koloba te bamakambo ya kitoko ezali kosalama mpona koyebisa bino ke hypocrisie oyo baopposant congolais bazali na yango mais tozali koloba yango ete eloko bazali kosala bapesi nde Joseph Kabila le rais chance ya mingi tolobaki yango ete sikoyo eza lisusu likambo teke bino bozali koloba kofinga président Joseph Kabila biso tovanda totalaka bino bolobi biso mpe sikoyo tolobi il faut boyeba ete Joseph Kabila mpe azali na bato oyo bazali nsima na ye azali kameme mwana ya moto azali kameme na bapara na ye azali mpe na para mama oyo aboti ye ezali malamu te ntango nyonso bozali koya liboso ya bakamera na bino kofinga ye mwana ya ndeke bamakambo ndenge na ndenge bozali koyeba teke azali quand même un père de famille président de la république oyo il faut topesa lokumu azali quand même na libota na ye ntango bozali koya kofinga ye bozali koyeba teke azali mpe na honneur oyo il faut topesa ye mais bozali kofinga ye banini bon ntango biso toyaka komona soki toza koloba bamakambo ya papa Etienne Tshisekedi bomoni ndenge bolobaka mpona nini boza koloba bo mais ntango bino bofingaka président Joseph Kabila boyebaka teke azali quand même président de la république il faut bozala na respect mpona papa Etienne Tshisekedi nde soki bameki koyebisa ye vérité wana nde bobandi kotalisa bato mpona koloba ete bino boza na respect te il faut kopesa respect bapesa nde kaka papa Etienne Tshisekedi respect ebongo Joseph Kabila bapesa ye respect te wana elingi koloba nini wana elingi koloba nini trop c'est trop tolobaki ete sikoyo ko tokotia bino contre mire ya makonza po ete bobandi kolekisa hypocrisie ya bakongolais yango ete mboka ezali kokufa mboka ezali na kobeba bozali kolinga ntango nyonso koyela biso bamakambo ya lokuta na lokuta bakongolais kaka lokuta na lokuta vérité eza te papa Etienne Tshisekedi azali kosala batula boyebisa biso mokolo nini papa Etienne Tshisekedi afélicite ata bamisala ya kitoko ezali kosalama na Congo alingi kotalisa na bato kaka ke nyonso to ezali kosalama na Congo ezali mabe mpona kotalisa hypocrisie ya bato balingi mboka te ezali nde bapapa Etienne Tshisekedi oyo mpo ete bajeune ya bango babanda yango depuis kala meme na ntango ya Mobutu bandeko bolimbisa me soki nazali koloba boye na ye nazali koloba yango mpona kotombola mongoko kotalisa ete bato bazali koboma mboka na biso ezali bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi biso tozali kokanisa ete bango nde basauver bato mosusu bazali kobenga ye Moïse nzoka nde ezali Moïse te babomi nde bango mpona nini esika ya vérité akoki koloba bosolo te il faut akosa alors mpona nini akendaki na Sainte City asinyaki mikanda mpona koloba ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka eske bakangaki ye bandeko na kotalisa bino lisusu hypocrisie ya papa Etienne Tshisekedi alingi kofaire croire na bakongolais ke Joseph Kabila ndenge azali na bokonzi wana d'ailleurs kutu ezali nde mpona baoccidentaux nde azali na esika wana mais abosani ete Joseph Kabila baélection esalamaki mpe bavote mais nakoyebisa bino eloko moko bandeko na Afrique noire nyonso soko tamboli bolakisa biso président nini oyo bapesa ye apart peuple soki apesi ye bokonzi na mboka na ye bolakisa biso président nini oyo azangaka kozala soutenir na baoccidentaux po ete alingi alakisa biso ete ye nde azali moto ya mayele mais tozali kotuna bolakisa biso président na bapays nyonso ya Afrique noire bolakisa biso président nini oyo soki azali eli ke azali président moko ke batie azali eli ke azali soutenir na baoccidentaux te boyebisa biso lelo azalingi kotalisa ete d'ailleurs ndenge
ndenge Joseph Kabila azali wana ba occidentaux de batie wana ba soki azali koloba ete ba occidentaux mutu batie wana donc ye papa Etienne Tshisekedi alingi kolakisa na biso ete ye nde soki akomi président akozala soutenir na ba occidentaux te akozala soutenir kaka na peuple congolais alors ayebisa biso ba porte oyo azali koya kobeta na poto kokutana na ba américain banani azali kosala yango mpona nini yenda alingi koloba soki akomi mokonzi na Congo akozala soutenir te mais soki ayebi ete ezali Joseph Kabila azali wana mpo bamindele nde moto bandimi azala wana ebongo ye sikoyo bajeo azali kosala ya kokota na babiro na ndenge ya molili mpona kokutana na baaméricain banini ezali mpona nini po ete bazwa ye mpe batya ye wana basoutenir ye alors eloko nini alingi mpenza alakisa biso bandeko tala tofungwama tolalaki mpe bapongi ya mingi bakosa biso lisusu te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie ngai na koyebisa yo kaka ete moma oyo ekomi moma oyo tozali kobenga yango moma ya lokuta monene. Lokuta monene ezali moma oyo ba opposant congolais bazali kokosa biso me moma otolobi to ekomi moma ya lokuta monene pe lokuta monene na bango tokotalisa yango soki ba radio mosusu bayebaka vérité mais balingaka kosala semblant na o etali nationalité ya Joseph Kabila mais biso tokotombola mongongo tokoloba soki bango babangaka kete bakomenace bango mais biso tokotombola mongongo tokoloba po ete wana nyonso surtout ezali po ete lokumu ya mboka ekende liboso bandeko bino bozali koloba ba makambo mosusu sans même bozwaka occasion ya kotuna bato ba question mais bandeko lelo soki papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kokota doute na nationalité Joseph Kabila ndeko toyebi ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azalaka moto ya matata toyebi ndenge nini papa Etienne Tshisekedi alingaka te na likambo ya mboka ndenge nini bato baya na baliseki mais ndenge nini ye komi lelo kosala bamaseki na makambo oyo ya mboka lelo komi kolinga kotalisa bato netike azalaka na mwa badoute na nationalité Joseph Kabila omoni hypocrisie mais mikanda oyo akende kosigner na Sainte City est-ce que basoldat batelemaki batie papa Etienne Tshisekedi minduki na mutu po balobi signer ye na Jean-Pierre Bemba bakendaka kosigner nani ayebi yango te bandeko babolingo botika kosakana na bapeuple congolais po ete tant oyo bino bozali kosakana na bapeuple tonyokwami mingi soki biso lelo bapeuple congolais tonyokwami mingi tonyokwami mpo na bino bato baopposant congolais ya boye bandeko kaka bajo ezalaka ye na Mobutu okomona na butu baliaka na bango bamelaka na bango na moya aza koya kotalisa bato ke Mobutu boye bato bazali kokufa pe bavandi baza koseka place na yaki komona ete papa Etienne Tshisekedi azali nyoka oyo ya mitu mibale oyo ezalaka motu mosusu liboso motu mosusu na nsima mokolo oyo nayaki komona ete bandeko bolimbisa nazali koyebisa bino sikoyo verité il faut kotia sikoyo verité likolo ya mesa bandeko boyebi ete papa Etienne Tshisekedi aza kokontinue kosakana na peuple mais bato bazali kocomprendre te mpo na nini boyebi ntango Mobutu azali konyonga biso ntango Mobutu azali kosala makambo moto ya liboso abandaki kotelema liboso ya mikro mpona koloba ete Mobutu azali monstre soki Mobutu azali na bokonzi eloko moko ekoki kosalama te il faut to se débarrasser na Mobutu ezalaki nani papa Etienne Tshisekedi ezalaki nani papa Etienne Tshisekedi aza ko faire quoi na peuple ke il faut to sala tout Mobutu akende bandeko ndenge kaka tolobaka ete bato mosusu baperda bandeko na bango kaka na makambo boya tobima bamarche mais eloko ekamwisaki biso bandeko tango nzambe ayeki kosala eke Mobutu faible Mobutu na poto barebele bakomi koya eloko ekamwisa biso elekela biso mpe tokomprendre te place wana nde nayaki kotala na vanda na betabu na bino papa Etienne Tshisekedi bango nde mtu bazali kotia lelo peuple congolais na kati na bapasi oyo lelo tozo vivre mais tozo comprendre yango te bandeko kaka ye mutu ya liboso bandeko oyebisa biso Mobutu tango azali na pouvoir mboka ekomarche te il faut Mobutu azala ya l'écart po ete mboka emarche mais eloko ekamwisa biso bandeko moto oyo yebi ke azali mobomi ya mboka oyo bandeki kosala mabe olie kutu papa Etienne Tshisekedi aloba siko barebele ndenge bakomi koya boye nasala tu nazwa contact na barebele po ete toluka ndeni ya kofaire parti Mobutu ndenge bagénéral Mayele kutu basalaki olie kota contact na bango non
eloko nini papa Etienne Tshisekedi asali kaka Mobutu oyo peuple asabwakaki mabolongo na se oyo peuple alelaki alobaki ete nzambe elongolela biso Mobutu. Papa Etienne Tshisekedi andimi afuta tike ya avion alongwa na Kinshasa kende ti na poto esika Mobutu azalaki po ete bakende kosolola aloba na Mobutu ke pesanga poste ya premier ministre. Bandeko, est-ce que bino bomoni yango eza normal? Mobutu azalaki koloba ete Mobutu ifo alongo po ete mboka etambola malamu. Mais mboka komi ete barebele bazoya po ete situation solution monana ba général Mayele ba june même contact na Laurent Désiré Kabila basi bayokani ba makambo nyonso. Mais le seul mouton omonaki ete otori ko comprendre ete azako trahir peuple Papa Etienne Tshisekedi andimi kolanda Mobutu po nini ba pesa poste ya premier ministre. Nzambe pe lokola azali kaka Nzambe a confondre à l'hôpital peuple nangai oya nyo kwami makambo bozali kosala na cesse na ba Mobutu ya kolakisa ko bimisa ba peuple oh lelo ville morte moto ko bimate bato bazali ko bima pe bazali ko boma bato ya bato. Nzambe alobi ete lelo stop bandeko atepe na poto Mobutu promete etango azongi ya bandeko azuki bota na ye bangwandi balobi nani bokende ko tia mulubo oyo nzoka ne ezalaki plein Nzambe chaki déjà barrière. Alors boye bisabiso bandeko babolingo, est-ce que toko ndimaka ko vivre na leader ya boye oza ko jouer kaka na mitu ya nyoko ya mibale ozali asui liboso asui na sima? Mais non bandeko, non bandeko, ngai lelo penza nazali koloba yango Papa Roger, soki bato bako benga ngai liboma, soki bato bako finga ngai, soki bato bako bwakela ngai soyi na ndimi yango, mais nazali ko dénoncer bato bazali ko linga ko tia peuple congolais na kati na pasi. Biloko Papa Etienne Tshisekedi azali ko sala azali nde ko linga ko zongisa biso ba peuple congolais na kati na pasi. Bandeko pona ko tala ete azali ko lukande ba intérêt na ye, azali ko luka ba intérêt ya peuple te. Po tango asalaki ba calcul na ye po ba futa ye ba retard. Bomoni esika te asalaki lettre komili Kabila lobite non ba peuple congolais bele bazalaki na ba retard ya ba paiement na bango tango Mobutu azalaki tala ndenge ezali wana na sengi naza ko senga ete en tout cas bo sala nyoso po te bo futa ba retard na bango pe. Mais ake ko sala ba calcul na ye moko abimisi $1 million po ete apesa na gouvernement lo ba ete ba futa ba retard wana. Alors soki ba futa $1 million e bongo ba tata na biso pe ba salaki na tango Mobutu ba moni ba pasi bazui ba paiement na bango te alobeleli bango te po ete bolobi ete yende molobeleli ya peuple. Bandeko nazali koyebisa bino ya solo lelo ata bo fingi biso, lelo ata bo choli biso, lelo ata bo bwakeli biso soyi, mais likambo te essentiel ke oyo biso tozali koloba ezali liloba oyo tango tozali kotinda yango soki Nzambe ayebi ete tozali na vérité kati na biso tokolonga ndeko nakoyebisa bino ya solo. Meme soko otali na motuna oyo batunaki Papa Etienne Tshisekedi na oyo etali nationalité ya Joseph Kabila a répondre na yete, a tourner kaka mais ayebi vérité esika ezali. Ba makambu ya bwende yango na komona ete soki peuple azali zoba tolandi susu Papa Etienne Tshisekedi ngulu ti tokoka komona ete mboka eza ko avancer te toza ko tourner kaka euro pona babiloko neti ya Papa Etienne Tshisekedi ndeko. Toza komona meme lelo moto papa toza komona lelo président Joseph Kabila moto bozali ko finga mopaya boza komona ete tango bino bozali ko yana ba distraction ya koloba ete o naza mopaya ba peuple congolais bo pesa bambongo po ete Papa Tshisekedi sala ba élection. Mais Joseph Kabila azali ko penser ndenge nini mboka batonga mboka kende liboso boza komona ndenge nini azali ko sala makasi surtout pona makambo ya 5 chantier lelo banguna ya peuple ba wangani 5 chantier bandeko 5 chantier oyo tozali komona na babilili ndenge nini ba peuple na Congo bazali koloba ndenge bazali kosepela. Lelo bato mosusu kaka ba opposant congolais bazali koloba ete bango nde bako changer mboka bango nde soki bapesi bango mboka bapasi na biso esili lelo bawangani 5 chantier bakomi koloba ete eloko moko ezali kosalama ezali te ndeko bino bokanisi ete soki bato wana lelo bawangani 5 chantier bawangani misala ya kitoko Joseph Kabila aza kosala bino bokanisi bango nde bakoya kosalela biso makambo ya minene na Congo oyo ya mike kutu na ba parti politique na bango ndenge tolobaki na bino ba kese tikali vide botuna bambongo oyo ekotaka na ba kese na bango bambongo ekota na ba kese na bango depuis kala basalaka na yango nini
on a kolakisa ete même bango moko bato parti politique yango ya IDPS bazalaki désorganisé. Alors soki bato yango bazalaki désorganisé mbongo bazwa ba mbongo na ndenge ya kosakana te lelo batikali na 000. Alors boye bisa biso mboka lokola Congo nde bako gérer yango bien soki kutu ezali kaka parti politique moi loko ya muke oyo ya bango ke bako ko contrôler yango kutu bien et bongo mboka munene lokola Congo oyo ezali ke pour contrôler yango il faut au placer ba institution ba place belé pote au joga ba rapport wana nde Joseph nani papa Etienne Tshisekedi nde akoya ko pesa biso solution pote to comme to zala na kimia pe nani ba vie ya biso ba congolais changer bandeko to zala ka mayele tozala kama yele po ete toza komona ete ba opposant congolais bazali kolinga ko distraire biso pe balingi mboka te mais lokuta na bango nzambe akobanda kotalisa yango siko polele mais tozali koyebisa bino bandeko Joseph Kabila ndenge azali wana totomboli mongongo pe tolobi azali congolais 100%. Ba geo ya ba opposant congolais bazali kosala pona kolinga ko bimisa mopaya ezali mawa me bino nde bozali bapaya po ete bino bolingi bolamu ya Congo te bolingi kaka Congo etikala mboka moko ya pasi bozali koya ete bandeko bovotenga po soki bovotenga ngai nde na kosilisa peuple pasi ya peuple congolais bandeko n'importe quoi nzambe kaka nde mutaza koya aza koloba ete na bovotenga soki bovotenga bapasi ya peuple congolais kosila bandeko nani akosi bino boyebi baproblème ezali na kati na mboka na biso boyebi ndenge ni Joseph Kabila na gouvernement ne baza kosala kutu ba effort po lelo tomona ba makambo toza komona lelo bandeko tozali koyebisa bino ko soki lelo biso ba peuple tozali ko souffrir ezali lokola bato lokola ba papa Etienne Tshisekedi ba ngwanda bato bazali koya kokosa biso ba peuple mais boyebaka yango ete tolobaki yango lokuta na bango ekomi na suka tolobaki ete lokola radio Zoomel 1000 nzambe a permettre ete radio oyo tokomi kopesa sango ndeko esika nyonso tu mutu alinga loba a soki ezali b tokoloba te wana likambo wana olobi ezali a te ezali b tokotia bango contre 1000 ya makwanza ezala ozali nani ndeko kititre na yo ekobangisa biso te soki ozali kolinga kolanda nzela ya molili na ndenge ete otia mboka na libulu lobi balobaki na bato ete tala barwandais bakoteli na biso na mboka balingi babebisa mboka na biso mais lelo oyo toye komona bato bazali kobonga lelo Congo sikoyo ezali banani kaka bakongolais ba opposant congolais bandeko yo kalisi eloko papa Etienne Tshisekedi azali kosala akei na Sun City asigné que Joseph Kabila azali mwana ya mboka congolais lelo oyo bazali kolinga kotalisa na bakongolais po aloba ete ano azali mopaya mais alingi siko koenseigner biso bakongolais nini bomoni ndenge baza kosakana na biso tala na yebisi bino ba peuple congolais bofungola miso papa Etienne Tshisekedi ko bato boye bango nde bazali bato oyo soki kaka tolobi kaka tolanda papa Etienne Tshisekedi ako distraire biso pe tokomona pe ba bonheur aza ko promettre biso tokomona yango te oto ningai na lobi papa Roger ezali vrai mama Rosalie na zongeli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment makambo tozali koloba ndenge tozali koloba bandeko ba bolingo boyebaka yango ete en tout cas toye komona ete ba congolais to ba opposant congolais bango nde moto bazali kosala ete po ete mboka na biso ekende liboso te balingise mboka na biso etikala na sima balingise biso to zala kaka bato oyo bakufa miso ndenge tozalaki na ntango ya deuxième république bandeko Joseph Kabila lelo bozali kolinga koboma oyo lelo bozali kolinga kobaka na ekulusu me makambo ye azali kosala bato lelo biso tozali koloba ete bolanda moto boye papa Tshisekedi akopesa solution mais si papa Tshisekedi pasalaka na gouvernement ya Mobutu no bino boyebaka yango te asalaka bambula ebele avant ete aya kokabwana na Mobutu po asala parti politique na ye IDPS azalaka na kati ya Congo evre nini atika oyo tokoloba ete tala kutu ntango Joseph tani papa Tshisekedi azalaka na gouvernement ya Mobutu tala bamakanisi apesaka tala kutu babiloko oyo etongamaka ntango papa Tshisekedi azalaki atika eloko te bango nyonso tu baprofite kaka na babien oyo babelge batika lelo oyo bozali koyoka mpe bato bazali koya mpona koloba ete non soki tovote papa Tshisekedi bapasi na biso esili bandeko bozalaka kameme bato oyo mitu ezosala mboka na biso eza kokufa likolo ya badiscours ya boye
bandeko bino bokanisi pe Joseph Kabila ndenga zawana akokaki pe koloba te azwa na ye pe kaka système ya Mobutu avandi yo na yiba tikeli bino pe lokote pe simazu ya ke na ye mais azali quand même kosala ba effort bandeko ba makambo kutu ba gouvernement ya Mobutu na batu na ye basalaki yango te bango kutu balingaki to tikala nde bato ya pasi ba nyongi bato yozo mona kaka na tango ya deuxième république bandeko bokoko ndima mbongo ya leta batu bazali impayé mais mwana ya mokonzi azali ko parvenir ko futa tike ye na fiancé na ye ba ye na poto po batala filme après avoir goté la filme vendredi mardi ba futi tike ya vieux bazongi alors na mbongo ya nini na mbongo ya kesi ya leta est-ce que bino bokoko ndima ba biloko ya ndenge ona et puis lelo bozali pe ko yela biso ba discours kaka pona koloba n'importe quoi bandeko tango bino bozali koloba ba makambo il faut botalaga mosika boyebi papa Etienne Tshisekedi alingi peuple te po ete soki alingaki peuple na motuna oyo ta batunaki mpona Joseph Kabila alingaki a répondre par oui ou par non alingaki abeta bacontour te po ete abanda nanu koutilize kombo ya peuple oyo bapeuple balobaka bamosusu balobaka boye mpo na ngai boye mpo na nini autilize kaka kombo ya peuple mpo asa yebi ete bapeuple bazali bazoba soki na utilize kombo ya peuple akondima ngai yango nakoma kaka likambo mokele soki balobi na ye abandi nanu na kombo ya peuple mpo na koluka ndenge nini ya komanipule alesima ayeko bandeko na ndenge ya droit soki juge a posé aux questions oko répondre na ndenge batuneli yo oko répondre de bo banda koloba ete bato mosusu balobaka banini tala oyebi te na motuno batunaki soki ezalaki na tribunal ntango abandaki kaka ete koloba ete ndenge ezali wana kutu bato mosusu naza koyoka baza koloba juge akoloba non na posé yo nde question yebisanga mpo na yo est ce que azali mwana mboka to mwana mboka te bandeko baza kolinga kojouer na psychologie na biso ya bapeuple congolais mais ngai nalobaki de mama Rosalie o bato bazali kofinga zoba na sina lamuki avant mais bato mosusu bazali komimona bato ya mayele bazali nanu ya kolala ngai na sina lamuki avant mais nalobi yango bandeko soki nzambe penza azali komona makambo biso tozali koloba ezali ya solo biso nde tokolamusa une grande ya partie ya bato o bazali nanu ya kolala pe toyebi ete tokobongola bato ebele awa na poto pe bakondi d'ailleurs kutu tosi tobongoli pe bato ebele po ete tolakisa bavérité meme ya bakombata bato mosusu pe bapanzana balinga lisusu makambo ya bakombata te pe bato ebele lelo bakoma kokomela biso mpona koloba ete mama Rosalie na papa Roger makambo bolobaka ezali ya solo pe lelo bato bakoma kofelicite biso makasi malgré bamosusu ntango bakomaka yango balingaka te to dévoiler baidentité na bango me boyebaka ete wana ezali tokumisaka nzambe mpe tolobaka ete ya solo mosala oyo tozali kosala ezali mosala mpenza oyo ke lelo peuple abandi kocomprendre grâce na biso na bamakambo oyo tozali koloba bandeko lelo moto mosusu akoki koloba na ete Joseph Kabila azali mopaya mais makambo kaka Joseph Kabila azali kosala na Congo ezali kolakisa biso ete azali mwana ya mboka pe ba raisonnement na ye ezali vraiment ba raisonnement moko kitoko oyo pe alingi penza mboka na biso ezala petit paradis na Afrique centrale tozongela position na biso oyo tozalaka na yango kala mais bandeko babolingo na koyebisa bino oyo nyonso tu bazali kokanisa ete bamanipulation bazali kosala mpo na Joseph Kabila bakolonga te kasi bakokweya bandeko bokanisa ndenge tobwakaka mabolongo na se mpo na kolela ete nzambe Mobutu akende tindela biso moto ya malonga lelo batindeli biso moto oyo azali lelo koyoka peuple bino bosi bongo na ntango ya deuxième république président de la république aapprochaka pembeni ya peuple mpe basololaka si ezalaka kaka koyoka kaka oyo aza na gwado oyo aza kuna na ntsele bozali kokoyeba esika azalaka okomona likambo oyo peuple azali na yango mposa mpo adresse na président na ye président aza kotinda bato batongo mpe soki bayale bake kuna président bato wana baza na besoin yabo bakopesa bango mpe mbongo bazwi mbongo wana batie na poche bato bapeuple bamoni eloko te babiloko wana nyonso lelo nzambe ayokeli biso mawa
bapesi biso Joseph Kabila oyo biso tolobaka azali ya nzambe na mama Olive Lembe bamakambo bazali kosala oyo lelo to biso bapeuple congolais tosutuki grâce na bango lelo toye koyeba ete nzoka nde biso bapeuple tozalaka bamikonzi président de la république nde baza bawumbu na biso basalaka mpo na biso mpo ete na ntango ya deuxième république baenseignaka biso ete biso bapeuple nde toza bawumbu il faut tosala mpo na président de la république na première dame mais lelo Joseph Kabila ye koteya biso alobi te oyo bateyaka bino ezali bongo te ezali nde président nde azali mowumbu ya bapeuple mpo ete bino bapeuple nde moto botie wana bino bapeuple nde il faut président asala mpo na bino voilà Joseph Kabila ye kolakisa biso baréalité bapeuple congolais tosutuki mpe tolamuki na pongi tondima ete mpo na nini wana en tout cas tolobi yango ete ntango nyonso bino bokobanda koloba lokuta biso tokobanda kotombola mongongo mpo na koloba bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali wana ezalaki wa bino mama Rosalie Lokosu oyo nazali kopesa bino bainformation oyo ezali kowuta mpenza na kati na bosolo mpe na verité mais tozali koyebisa bino bapeuple congolais bozala na bino motema ya kokita mpo ete balobi ete verité ata bakundi yango na se ya mabele ntango eyaka kobima evuzunaka nyonso yango tolobi ete oyo ezali ta oyo ebongi malamu ete tondima yango bato bafinga biso baloba n'importe quoi babwakela biso soi mais tango vérité eyaka ekozala ndenge makambo oyo bozali komona lelo tango toyaka na masolo ya ngwanda le terminator bato bafingaka biso balobaka n'importe quoi mais lelo baradio wana kaka oyo bafingaka biso lelo bazwi langage oyo biso tolobaka avant mpo na le terminator ngwanda mpe tolobi nzambe merci voi na biso ezali vraiment libre pepele mpe mokili ekondima biso bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci